nalobi boye tango yebi keno yo ndenge oza wana oza na talent tu n'as pas besoin et surtout ce qu'on combine à niveau ya bafali tu as besoin maintenant ya talent na yo ekanga na capacité na yo na ba relation na yo oza na besoin te ba chege moko boye ba vakabo moko boye babanda koleka ba salir image na yo te soki ezalaki mpona kotombola musicien là nous pouvons dire mais guerre oyo ya kofinga bato bakota mabele bakoka ba insulté bakoka ba humiliation te suite à délégation ekendaki na poto wana soki pe otire bien regard na yo musicien to aya na musique ya polémique pour exciter bafani na ye bafinga atindama so fali lelo comprendre que non place on a combien et permettre nga lisusu ba n'importe qui va le nga été bravo net Joël Chou Kolifat na condamné na grâce de préférence alingaki abimate à travers ba audio na yo ba avantage na yo ozoloba ke yo na mokonzi na biso bozobima omoni ko asa ba jara ndibalo banda mona na danger na kata ndako yo bote tala ke so ba telemi pesa na distance baloba ke basala kata ba vidéo nde bana fali basalaka ya ye pesa beza ndenge mais la fille là tellement elle est mauvaise elle n'a pas même permis ça l'histoire oh le nez akilo kwa bombe mikuwa moko boende baba no benga ye andimaki te po ezaki na ba bombe ezaki na ba femme de taille ba siambiji o bakoka ko pikola mais moi somo bakauka na ye amwidu ayebi couleur amneke batelisaka te aye ko pikola ya lobo. Très chers abonnés à Yokani Télévision, merci énorme de votre fidélité. Merci de votre présence. Merci parce que vous êtes là depuis le début de cette chaîne jusqu'à aujourd'hui, petit à petit. Nous acheminons vers les 50K et ainsi de suite. Merci de votre confiance que vous nous donnez. Vous nous faites à chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne. Mais sinon, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification parce que ça vous permettre à chaque fois, même quand tu dors, au moins le matin, tu verras nos notifications des émissions qu'on va vous laisser. Il faut organiser la maison, il faut organiser ceci, cela, il faut faire les achats, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça se passe. En même temps, j'ai un gros bébé. Il faut besoin en même temps. Donc c'est normal. On n'a pas que des émissions à faire, on a aussi beaucoup de choses à faire en parallèle par rapport à l'émission. Donc on est là avec vous. Donc il y aura des questions, il y aura tout. Vous allez me voir dans des lives, dans des émissions où je vais expliquer un peu comment les votes se sont passés, ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Tiens pour toujours, vous allez calme. Mon partenaire le plus officiel et personnel, James Kemoussa. Papa, merci Monaki. Bonne année, ya mami longo na ozela yo la maman de trio na pesio merci. Maman Alice Lando na pesio merci. Maman Zozona Anne. Ya yo yango ya makasi pe ya respect nyonso merci énorme. Autant oleka kotika kabilembo. Na pesi lisusu merci bon na maman na ngai katika nika. Mon président Yoshua na pesi mbote. Na pesi mbote na Jonita e sika wa peza na pesi mbote na le grand producteur Gauthier Massasu. Merci Mingi parce que nous sommes là quand nous sommes Kanaki na pesi lisusu mbote na 40 kg la de boss lady na pesi mbote na pesi mbote na ambassadeur sur ce divine na pesi mbote na pesi mbote na Fernando Mputu et sika wa pezali merci énorme Théophile Munganga l'intellectuel ba telo bazala bon batambola lolengi wana DJ Magique le son ya Londres yewana ndeso ko na fête na yo ko na mo eloko no ya kitoko mo anniversaire mo baptême son na oligne za kitoko yango wana na Londres Pascal Chioka na pesi mbote bobenga kinga iboleli bolobi ke na yamba ye lisusu azunga mo mingi po alobaki ngo tellement bien amaniola ki ndenge bangala balobaka ndena za na ina plateau na ke kopesa ye mbote sima nango to banda nteke moi sinde nani moi sinde logo nini moi ça c'est nini nani boyebi ke ko éduquer une femme c'est éduquer toute une nation parce que la mère c'est elle le noyau du foyer, c'est elle le noyau de toute chose. Na ke kopesa ye mbote Judith Kalana
Merci beaucoup mbote na bampangi na beto jambo na wandugu wetu tunawasalimia. Peut-être msa oloba apesi identité. Non, ce n'est pas mon identité. Selon le belge, c'est notre langue nationale. Cela veut dire que ceux qui bafouillent na muzindo moi côté nanga ezalipe. Nzokande peut-être ezape na ba école soko ke na ba école mususu ezali ko yekolisa biso munoko na biso balangi na biso soko lingo banda kopesa journal en langue il faut yekola balangi nyonso oyekola yango. Donc mais ana openza ya bongai ta musuna koloba yo ukoyoka te. Merci beaucoup mbote na ba abonné ya MK eyokani télévision mbote na babonné ya JK TV News na benga bango ba étoile meilleur vœu bonne année 2024. Merci beaucoup parce que tozala ki na bino toko continuer na mabe na malamu on est ensemble. Toyoki te mutu moko te ki on a se désabonner on a tiki ete. Merci beaucoup. Malamu ka eza po kala te boko misanga dika esala nga munene e vindi sanga pourquoi pas na ebike monde ya YouTube komi monde a passe. Ya solo wana. Monde minyoko. Ni ngo esala YouTube komi ma passe. TikTok. TikTok. Au moni lokola YouTube. Soko sala ba live mingi. YouTube a considérer ngote. YouTube il faut ça l'émission pour eza TV. Siko TikTok, ozala besoin na caméra te. Tia no téléphone na yo passer message. Tango zo tia wana kamatika biloko na yo ya TikTok, o lancer yango na YouTube histoire esili. Yango ndeye ko boma copie ya YouTube. Actualité o il fallait ki batu ba développer na YouTube pesa makamu. TikTok déjà zo pesa ngo bio. Bino na YouTube soki bo pesa batu basi batala yango déjà na TikTok ezan impact. Ezan impact c'est même so ça déjà. Et bomi déjà. Donc so na YouTube faut que tu avec TikTok alors. Il faut que tu aies TikTok, mais quand tu as TikTok, tu as YouTube. Tu as des plateformes YouTube, n'a pas plateforme mieux c'est ça. Et ça bongo. Tu as qui Instagram na Facebook. YouTube pas foutre mais il faut transpirer n'engue tout le monde a bango live banda 8h 4h du matin. Il faut ça là chaque jour. Mingi kingo pe loko awa ya kingo ekolongwa. Mais na zemi pe bien te hein. Eza pe mo makambo eza matata eza pe matata eza mingi likamboyo esi okoti TikTok to ozala nuka na YouTube te naza na TikTok oko comprendre peut-être que zanga na TikTok na lobela nanga makambo naza nanga na fan nanga azakawa te Kimi Makoso la petite je l'aime tellement c'est elle que j'aime si je suis là c'est pour faire mais je prendre les trucs, les choses de la petite, poster sur ma page parce que j'aime tellement la petite que je ne peux pas imaginer. Ah, donc tu ne manques pas ces non. Eh, comment je peux manquer la tata de Kimi, comment je peux manquer? Je ne peux pas même, Même à la maison ici, on m'a donné les noms. Oh, la tata de Kimi. La tata de Kimi, comment? Non, je ne peux pas. Donc tu donnes aussi les cadeaux. Je donne, c'est pour cela que je sens... Quand tu es venu ici, je t'ai dit quoi? Tu étais en train de débattre. C'est ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas donné les cadeaux, ça me fait mal. Mais il y a aussi un musicien, un artiste qui demande donnez-moi les cadeaux, donnez les cadeaux, donnez les cadeaux. Tu ne les donnes pas. Là, c'est quand tu ne sais pas ton objectif. Tant que tu poto ça cimetière, il y a bandoulis, tu vas te vendre maté. Bon, ça la poto. Bon, ça. Kabosé. La poto. Bon, kabosé ça na Congo. Bon, ça la wapi na yebité. Bon, yo so pesa kimi, on pesa kabosé té. On va pas soutenir mon amboka té. Tous les kayaya. Donnez-moi les cadeaux. Donnez-moi les cadeaux. Kimi est mon quoi ça zouango et pas comment roloba. Donnez-moi les cadeaux. Et comment tu connais? Eh, y a pas comment. Donnez-moi les cadeaux. Si tu es dans live, il y a nani, il y a voiture sans moteur. Moko kaka. Moko kaka. Hein? On peut savoir cadeau. Non, peut ça cadeau ndene nazomona eloko ya musicien loko la ka bosser plein de talent force zanan akoma na niveau wana nini komisi bisimba via basi qu'est-ce qui se passe donc ngamona okoka ko comprendre te pourquoi Kabosé a commis bongo parce que Kabosé as un musicien à temps plein Kabosé a ça la succès akoko se retrouver na TikTok a sobeli la donnez-moi les cadeaux donnez-moi les non pas ça pas ça Kabosé na c'est le wapi yo mona moi wazana moi venir te c'est le wazana c'est le problème c'est de aza courageux c'est le aza courageux OK c'est le achara mutu ata place bo sekaye mache mutu achene mutu bo sekaye bo loba na bino
achena evu ya meboye baka kene mutu moko boye na komba seleo azalaka maman animateur parmi pe ba ikonya mboka na biso azali ko faire partie kasi on ba wi ke ba côté aka on ça ni théâtre na ans est-ce que ça théâtre problème te au précis concert ça ni théâtre mais ce qu'on soit ba identité na problème ça c'est que wenge kunda bango alors parce que zo ba identité na yo rolo ba keno na landa carrière nanga so ko zo ba identité o koma lokola o mususu ezanani oyo yo ya nini akoma komi vendeuse ya parfum akomi vendeur ya parfum nani wana nini nani le nom de monsieur c'est qui Andoimba azay munoko fort Andoimba lelo okomatanga le nom de monsieur Bundibu Robino Mundibu akomi vendeur de akomi koteka parfum asala ki publicité ya parfum parfum nini wana c'est parfum marque c'est que na yebite comme ça c'est marque na ya parfum te ya bato ya bato mais c'est le wango ça dit déclaration mo boy bimisi makede ba Jaël Show bakoti et c'est makede au traki onte Jaël Show ya o ya liboma Jaël Show liboma lisusu laisse tomber Jaël Show défendre artiste nae azo défendre artiste nae Jaël Show ok problème te fallait cela qui erreur mais ba batonyo ça maki ya makasi fallait cela qui erreur mais ata lelo lobi kata yuma à répondre auditeur na ye moko kata bayuma wana c'est na retard makasi alingaka kata bayuma wana omoni nani ayebi kombo ya ba fan club ya Maître Gims nani ayebi kombo ya ba fan club ya Maître Gims azate talent ya Maître Gims ekotisa ye tina kabeyaka mwanga talent ya Maître Gims ekomisa ye musicien planétaire na pesi exemple ya Maître Gims parce que aza congolais nani ayebi keno bafani ya Maître Gims babenga bango kombo boye babanda na babasi moko te Maître Gims abandi yango na poto fele abandi na Kinshasa nalobi boye tango yebi keno yo ndenge oza wana oza na talent tu n'as pas besoin et surtout ce qu'on combine à niveau ya bafali tu as besoin maintenant ya talent na yo eganga na capacité na yo na ba relation na yo oza na besoin te ba shege moko boye ba voikabo moko boye ba banda koleka ba salir image na yo te wallahi wallahi ce que zalaki pona ko tombola musicien là nous pouvons dire mais guerre yo ya ko finga batu bakota mabele bakoka benjite bakoka ba humiliation te suite à délégation ekendaki na poto wana mo santo azana kati te soto zui petit fali ne bandela bando finga batu te nana za awa yebite ke petit fali ne bandela bando finga batu ano lo wache kaka bando linga bache ka mais aka déjà ne lembo mafinga s'occuper o tirer bien regard na yo musicien tout aya na musique ya polémique ko exciter ba fan na ye ba finga adindama donc so fali le leur comprendre que non place on a combien et permettre nga lisusu ba n'importe qui ba le belanga été bravo nécessaire baba mal nécessaire parce que ba mal nécessaire ma chérie écoute-moi babi Jaël yé moko abundi na Jika TV News nazana espace moko na benga spécial Inonsubi spécial Inonsubi ato finga ki Inonsubi pendant 3 heures de temps ce qui n'a lancé spécial Inonsubi yaya rien qu'actualité Inonsubi ateza ya wala ateza ya tina ata 100 personnes barotala na yebi ke 100 personnes na bayoki ke Inonsubi asala ke loko boye place tel 100% Inonsubi ekota ke loko te soki na lobby na encadré mutu moko boye peut-être yaki koloba mabe Inonsubi na ochango na 100% pour Inonsubi te na ochango na turubila nyonso parce que wana to sangisa nyonso to lobaka eloko te mais tango yo ozali pembeni artiste oza kolobela artiste yaya majorité lobela mingi artiste na yo lobela mingi artiste na yo biso yena 12h yena 12h10 ayi poso yo fingi artiste na 12h est-ce que ba fingaka nani homme célèbre nini o ba touchaka personnalité na yete parce que na bango ba homme célèbre ceux qui ba toucher yo ndeko sala pe moi partie à visibilité na yo ceux qui ba beti ba wara ba beti mais nani akoloba ke débat
Et betama na Congo lokola ya wera na jibe. Azate. Bato bakota pe mabele te ke oya ba débat ba mbeli penze betama. Banda kwa bato etumbama. Pona wenge ya wera son na wenge ya jibe pia. Pona ningi yango nde sala bango bazala lelo mutu pa kolongola bango azate. Ba betista de martyr na époque na bango mutu alongoli wera na jibe azate. Parce que l'on permettait qu'il y ait une polémique à l'époque. Ça veut dire que quand vous êtes star, il faut assumer. Dis à Batoune que tu as loba, attends, loba, déplace à Mokoboye, na condamna Bagoloa. Déplace Mokoboye, na condamna Bagoloa. Vous parlez trop de Fali qui est un peu de Ferregola. On l'obélit Ferregola, mais au miniature à Fali. Mais je suis désolé. C'est que Fali n'est icône na bien alors. Là, na ndenga bien, na ndenga lokuta te, to bomba ne longite. Yo lobeli Ferregola. O lobeli banzembo Ferregola bimisi, o lobeli programme a Ferregola, mais na suka nango o kamati miniature ya Fali oche pembeni, Ferregola oche na muke. Mais oche titre ya kofinga Fali. C'est quoi ça? Donc on a sur na yo te ke quelque part le bakeba c'est pas ça marketing bien te. Ma chérie, na ko condamner mututé. Mais nazolinga boy. Na monde de musique parce que wana penza na zana kati na monde de musique to s'assumer soko za na 100 personnes ba Holanda yo assume toi que 100 personnes ba Holanda nga bato ba otalanga na pesa actualité artiste nanga mais soki na ye ko encadrer mutu na tia neti Joël Show azani chroniqueur pour son akena animatrice on a toqué na monde TV ba animatrice belé le long de ba komi ba chroniqueur azani animatrice chroniqueur azane bon Tomé Maye ancien danseuse azan musicien inchallah musique facile azan musicien azan danseuse ba titre belé ba kisela ye nini chronifati alors aye koli yango na micro ndenge bayambaka ye ya lobi kende bayambanga nga pe na koloba bienga pe na koloba donc nga pe na ko défendre ça ba pambolanga na munoko mais na dontologie boye ana maîtrise donc ce qui esprit wana ye lié a loba nyoso akoloba ako se rendre compte na conséquence na ngote il s'en fout elle s'en fout mais la guerre na ena grand système yo pesi na ni faute na pesi mutu moko te raison. Parce que, na condamné na nous grâce témoin. De préférence à l'inga qui abimate. Oui. Tango balobi ke, à travers ba maloba na yo zoloba. Ozo bimisa ke ba audio na yo. Wana na yo ki poto, tukali yo kangote. Mouka chaki yango. Na yo kaki yangote. Il faut que loba iloko yo kaki. À travers ba audio na yo, ba avantage na yo. Ozo loba ke yo na mokonzi na biso, bozo bima. Alors eza bongote. Yaya. Ndengo fandaka kimia na problème ya monsieur Soubassement. Il fallait que fanda kimia parce que d'abord monsieur Soubassement azala ki homme na yo o bola ki saki biso que non c'était ton mari. Fallait que fanda kimia parce que na monité likambo elinga ke lekelo makasi koleka humiliation lunga ozwa ki na monsieur Soubassement. Pourquoi tu es venu répondre? Abi il faut sauver réputation ya. Est-ce que nana zana besoin de sauver? Ya aigle. Non, pour albi na ye ko sauver couple. Ya be sauver couple mais mingi réputation ya na ye aigle. Au sauver réputation et à aigle théologie que non. D'abord à Bandi Fali c'est mon confrère. Na habité son ngane na yoka français bien. Fali c'est mon frère, bien mon confrère na habité. Fali c'est mon frère. D'abord moi j'ai un mec. Je sors avec les cousins de Fali. Trop de bêtises. Dans tout ça là. Au lieu de sauver. Tu as encore sali. Tu as encore sali. Trop de bêtises. Et là, quand tu vas rapprocher, tu vas vertement ma péképolette. Trop de dangereuses. Ce n'était pas nécessaire. Et je n'ai pas vu quelque chose de spécial. De préférence, il y a des gens qui ont ce qui est pas ça. Bon, ce que pesa na moelo moko boya salaki oyoki yango ebimi babi carte ya ezaki na mabongo na ye aliaki na Champs-Élysées na carte ya problème te musicien moko taza mo santo
nazo affirmer yango te mais nazo loba boy na ndenga bien il fallait ba yebisa biso vérité bakendaki na système angulu to bakendaki vraiment pour na ko défendre pour na ko sala promotion ya Fally Ipupa parce que ceux qui bakendaki pour na ko sala Fally promotion Fally Ipupa parce que délégation wana mobimbo ekendaki wana eza bateau bazana visibilité to se tromper visage te eza bateau batalamaka ezala ba page na bango ezala ba invité bango na bémission batalamaka bayebanaka tala mbele ba concert a Fally eza partout na ba page ya bato na TikTok mbele ba concert a Fally eza inondé oui parce que makelelo bango ba osala nde pesa actualité que makambo Fally asali double concert triple asali 3 en Europe moko na Abidjan ya Abidjan kutunde atali solo ata image moko kuto monde ya Abidjan de kuto atali solo na minute oyo eza sikoyo distraction guerre entre bango na bango boye na boye o aleki aloba boye o aleki aloba boye o aleki aloba boye c'est pour cela na loba que le karma existe comment ça le karma existe omoni ndenge za boye ata na bakuk na olobelo koyo bato ebele baza na système ya leader pour attirer attention fona fingele bato leader pour atalanga malamu il faut ngana telema na bando fingele bato leader a otalanga yaya tika talent na yo na capacité na yo ebenda leader vers yo ça c'est la vérité so komi atala ko ya ko finga bato pour benda leader pembeni na yo zéro ce qui leader wana oya c'est la même image na yo parce que bato nyonso wana bien sûr maniki akota boloko pona kofinga bato pona Fally maniki asala ba bêtises ebele ne parlons même pas mais akendaki kana faveur a Fally ata soki eza mutu wana memi ekana sima nani na sima Fally kaka cela veut dire que eza ba récompense eza ba kena ndenga bangulu eza ba kena ndenge nini balobi que tant on doit ça liste ezaki na vie bando ya na ba petit na ye o ba petit na ngai tcha bango babi Fally ni ye pour rien o petit na ngai chela ngai wana pas si petit na ye ba chelie finalement ça dit bon pendant que ba petit yango ba yoka na bate mama au mon orchestre les entreprises na entreprise wana orchestre eza lokola et pas ba PDG te banini te nyonso le kanaka mukolo orchestre sala nini ayebaka nyonso le kanaka yaya yo ya na bato voyager na bato oyo ambassade apesi visa na kombo na nganga na yeba muto ayete po aza muto akingani et puis bika yebi bango mais yebi comportement na bango te c'est faux maman moyen ko gérer bango ezala là totika na lobaki ke non likambu ya ko condamner ba musicien boy na boyete année 2024 année de changement to mekana ko changer ta mentalité to mekana ngata ko yekola système ya ko analyser quand même sans mafinga ko analyser sans ba bêtise ko analyser sans boyer donc au monde ngena za boy jamais à aucun jour de ma vie na ko sala analyse na finga Fally ndengo yo kaka yo boye na ko sala ngote parce que Fally akotombola bendele ya République démocratique du Congo libanda exactement référence ya mboka na minute oto ngana ozwa capacité na sala mo be mission moko asimandako ye na minute oyo ba omona ye aro représenter mboka comment na kozwa audacité non j'ai le droit de faire analyse positif tout comme négatif sur le monsieur Fally oui là muto kopekisanga zati mais quand tout le monde insulte au nom de monsieur là le monsieur là il voit ça Kofi Olomide o ba komisa mwana camarade na bango zungwa ma famille ba Emilia kaye ba pietina kaye ti na suka jaloux na ba régler ba compte na monde showbiz na naza jaloux na mutu na monde showbiz théâtre kutuka ya basimanda ko bato ba jaloux bongo na monde showbiz ya musique presque après en ligne yana eloko te nini te jaloux eza na kati bongo na musique na monde showbiz eza flèche retour ndenge ye moko aza na jalouse na ye bango mpe baza jaloux na ye
ndenge yozo chuba nga mbeli na gauche nga personne akutani non na chubi mbeli na droite mais so to kutani face à face to sali sembla to sekani eza na manager moko yebsanga jour moko na betaka lisolo ya mutu moko boy malamu na plateau manager wana benga nga lobi non ko bunda na yote moni to sala ba sembla ba nyonso wana to zana biso bien te yeba ke mutu nyonso to zana biso bien te eza ba sembla to sala na monde showbiz na showbiz mutu azaka no bien te lo ba so pusani pembeni na yo c'est que ça na profit moko balinga zo. OK. C'est la vérité aussi. Mais ce qui est le repère fallait conseil par rapport à Batou sur un projet. Na opesa fallait conseil te na opesa nde bureau parce que fallait alikolo. OK, bureau bureau na opesa conseil que non ba évacuer nanu. Yo ça d'accord ba désactiver ba nini na ba ba visa na ba. Ce n'est pas possible ba ko désactiver nde. Peut-être que l'ambassade va battre un dossier et désactiver. Ah, ça va prendre des temps ma chérie. Attends du temps mais 5 ans et belé ça va désactiver ta 3 ans, ça va belé. Non. Ça va prendre du temps. On a ça mondele ma chérie. Mondele ça va. Vous d'accord ba ça là. Non, naza d'accord ba ça là ngote naza d'accord ba évacuer ba kotsa bilongi sika ba évacuer ba longola bango pembeni ya famille. Batu nyonso bazotia makelele. Batu nyonso bazoyaka na image ya kofinga ka batu. Yepe ba tiayeka. Yep net Jaël azoloba keno grâce tembo yoko signer makambo nga na signaka. Il y a personne t'a envoyé pour signer ça. Personne t'a envoyé. Abi yoza grande dame. Est-ce que yoko signé makambo nga na signé? Bakuchuba yembeli ya pamba na poto kufa. Atala makambo ele kana na poto te ya. Poto za Congo te. Ochuba mbeli oke ofele. Bakaneli yo. Babwaki yo wana na balabala la police sala enquête sans papier ba okeno wapi. Ah 5 ans sans papier. 5 ans, on est-ce qu'on a papier? Normalement, il ne faut pas porter main forte parce que jusque-là, on a documents et autres possibilités, on a droit à vivre dans la terre. Mais quand on a il fallait évacuer. Il fallait comme un problème à l'ouka intellectuel. Bato kabo chez eux en tant que chargeur de presse naie. Azaka na besoin nango. Les restes yemo konzoto naie, eza marketing. Impact ya bato wana zone di mango te pele fali. Exacté, ta vérité ma chérie. Bazo kiti sa fali. Au moni fali. Na eloko nazo répéter très bien. Au moni biso, tu apportes rien à musicien. Au contraire, biso nde to bénéficier ka derrière ba musicien. Bo chango na mutu na bino. Mutu loko la fali, mutu loko inonsa, mutu loko la Koffi Olomide. Ngana omemeleni. Na komemele nini? Il faut reconnaître force. Attends ma chérie. Presse c'est na force. Mais musicien zakana équipe ya communication. OK. Uniquement équipe ya communication. Équipe wana ya ranjaka ba sorti na ye. Équipe wana e bimaka soki ya kolobeza ba grand musicien. E bimaka ya koloba soki za. Yangona lobaka inonsa adapta système ya banglais. Ya banglophone. C'est ça. Tu ne sais pas s'il n'y a rien. Ce que tu as Jika, ça fait peut-être une semaine. Tu as makambo inonsa te. Parce qu'actualité est zate. Tu as l'album. Ce qui pas bimisi actualité à surprise to bimisi. Tu vas sortir parler dans les néa pour bayo aka olobi likambo artiste. Ya mutu mo finir artiste, c'est peu Elliot. Est-ce que c'est tout on répond? Ce qui moutouana linga pesa artiste actualité. Biso to pimela. Après ça y est, il y a ofele. Et ça ba énergie. Tala na TikTok makambo ele kana TikTok. Ya una zoloba. Énergie wana bazwango wapi Seigneur. Zamba sala ngangolu, asala ngabolamu. Ngapena zo énergie wana ngapena banda kotoka. Ndenge na zo mona bato ba otoka na TikTok. Courage na maman. Ngapena ko moya ngona zoloba. C'est très bien. Mais Moutuloko la fali, on a besoin de l'équipe de presse. Mais ce que yo lobby, on a fan à fali. Na mona ki mutumoko ba leka ki afingi fali, ngana oleka na répondre. Ya leka répondre na ndenge na yo. Oza une équipe ya fali te. Mais ils ont récompense ba pesi bango ba ke photo parce que eza récompense mais fallait ça les mais oh ezo ça les maisons les questions récompense te. Eza humiliation à travers artiste. Baza ko dindi artiste bazo confirmer que non batu nyonso batu wana bafinga bango na komba fali
parce que ce que le bik no mutu moko te na moko fallait ayebite yaya réseaux sociaux salika émission kalelo ba yebi yo kanisa ndenge na sali boy muto te kalelo ndengo sali boy kalelo pe ba yebi réseaux sociaux eza chaîne na télévision te auto chaka batie émission 10 personnes balandi batie rediffusion tam sous 2 personnes kaka soko za na odimata makasi te réseaux sociaux ba bongo te tikala ba oya ko enregistrer ba enregistrer ba oya ko enregistrer ba enregistrer to ba mamuto ça te ba nini to lingi ko za la malamu pe bien mingi na moni maman si asangisi bana nyoso ya kofi ba fêter Noël sauf bana lia ezande yo moni onde no apprécier onde ozolo balikambo ya royaume royaume si mama si grand prêtre mère ingeta wana na pesi le vrai tout ya mama si na monde entier mbote ingeta femme capable de femme capable yaya yango balobaki kozala mwasi eza age te nalobaki yango pe ndenge biso basi toza boy toza lolenge misato ya kibomwasi eza na mwasi oyo monika ndenge ngana toza boy toza soki mutu atali biso na internet akokanisa o basi obala te o basi bayeba mingi te naza capable contre musala mais je suis née pour être une femme yandako donc côté boulot ko banga na yote na osalango ata na komi ministre lelo na osalango mais tant na komi na ndako nanga je suis obligé ya kosala ba devoir nanga ya kibo mama eza na mwasi mususu ya zana ye mwasi mais ye ata bali azo sala akokoka ko supporter musala na ndako te o senti que non soit négligence ekomi côté ndako na ye force makasi ekomi côté musala eza na catégorie ya mwasi mususu ya botama na ye libala te mais via Alex abina okoka mobali sikote mais déjà 40 na okoka mobali sikote déjà 50 na okoka mobali sikote tango oyo suka pas retard mais mama si aza na première catégorie musala na ndako aza mwasi oyo asalemaki akosala akozala star akoyebana mpo moto akoyebisangaki sindi bayebi ete te sindi ayebani moto aloba teke te sindi ayebani presque Afrique mobile place kaka qui vous a dit au contraire baso babota tende baso bazala motema mabe likolo nango aza jeune fille jeune maman pour 40 ans déjà ça va likolo nango aza jeune maman aobanga nini kofi akolengela ye akozana somwa nini parce que royaume ya liboso ezalaki ko permettre te ba oyo bakuta bazala eza kaka royaume ya liboso wana te tomona eloko wana pa Amazon eza quelque baso bazana na système wana so ya kuti mobali na bana a rejeter bango ba oyo ya ye pourquoi depuis le temps là je vous dis la vérité Dieu témoin je savais que Didi Stone azamo na liboso ya Koffi Olomide maman nanga na sama bébé je dis bien on a solo beza vérité je dis ndeko nanga minu na banzembo minu na présentation ba vidéo ya kala est-ce que Diego na moni lelo na yeba ye Aristote tata mobimbo na mona ki wana na yeba ye ata soki na moni ye na yeba ye na ba Kenya wana Kenya ya na yeba ye yeba ete ya bongo bana ya papa Wemba o chile lo ataleki na balabala to mona ete basa mais Amazon abimisa ka 5 baso bano papa Wemba bota liboso na o accident ya kimobali bana na bazaka représenter te wana kutese loko salema na église alors na vie réelle moi si alolengi wana zandengeni moi si alolengi wana na vie réelle andengeni alors c'est une conseil pour tout le monde parce que yo nanga tozaba mama na kopesa conseil na bato ba olandanga olingi mobala zana bana ma chérie bakoza la moi si wana ya kala azo manipuler bana na ye ya ko kolanda makamwana te bana wana bana makila ya bana na yo
sangisa bana wana yango lelo tozomona kende na ba tribunal kende na ba parquet okomona kaka papa moko ba maman différent baza ko s'affronter makambo mapango parce que y avait des mamans qui n'a pas semé l'amour entre les deux enfants tala kenaya so ba telemi pesa na Didiston baloba ke basala kata ba vidéo nde bana fali basalaka ya ye pesa beza ndenge nini mais la fille là tellement elle est mauvaise elle n'a pas même permis ça. Quelle fille là? Didiston à permettre même à ta soko dans un problème na tata na yo est-ce que tu peux aussi t'enfoncer que nous même à ta photo moko na bandeko no basi bakoli tala neti minou Miss Univers la grande sœur pareil ngana ko niye na ko boya na za pembe na ya wana ana ba business na ye asa na mo ba moyen na ye afanda na France place ngape na fandaka ata jou mon côté papa salisa j'ai dit boy omoni kofi aza ba jara mi baloyo libanda mona na danger mais na kati ndako ile côté ndeni devant moi si te pao fanda na yo mama fanda mo pao mokoni fanda na yo quadra prévané Ali anyokoli mon pao combien de fois anyokoli Ali aboyi mon pao combien de fois nani ndani anyokoli moninga mon pao to Ali Alia Ali anyokoli mon pao aboyi combien de fois oyo ndezaki lokwa bombe mikuwa moko bonde babando benga ye andimaki te po ezaki na ba bombe ezaki na ba femme de taille ba sambiji o bakoka ko pikola mais wana te mais moso mo bakauka na ye amwindu ayebi couleur ya ndenge batelisaka te aye ko pikola ya longoli ata mi longolela bien avant mais aye ko confirmer masolo ba memi pe na commune ba confirmer pe madame Olomide yo zaki pesa commune te mais madame maman sans blague nandenga bien wana tatozana mais c'est officiellement depuis longtemps ce n'est pas même aujourd'hui abotoli mutu moko te ya tozala sérieux non abotoli te mama wana tali ya ye moko ana capacité ya koloba te ke sindi abotoli mobali te le mariage était par terre depuis longtemps et puis baboyana sindi alokoti neka eloko babwaka sindi alokoti neka eloko babwaka nalobi boye mama andimaki te ke le père akokende siko libela vous comprenez le père siko ake libela po ana mwa saki moko boeza wana ti mibali babomba oyebi refuge tout le temps pesanga mai pesanga mwa bilei pesanga boye wapi yo omona kofi omona elongi ya sindi te wapi ata yo danseuse okende kosimba kisike na kwesa preso esimba te wafana masi ya makasi ya wana na wanga na konte sans blague na encourager yete na beteli maboko parce que sangisi bana le reste là moi je ne sais pas mais ce qui est vrai rien d'autre. Ce n'est pas de l'amour vrai, c'est juste pour bozong c'est la baninga plus ba vani na bango kimia ba occuper binoté ndelo ke soit bino yango. Merci beaucoup. Pourquoi Didiston a fan de kimia? Elles a sorti à bana wana ndefandisi et buki ma nani Didiston mapeka. Depuis bana wana mukalobi ya nazo ko ça contrat na Visco. Na lobi ça occupé na contrat ça ba pi. Fanda na yo ya fanda. Côté on a to cotaté parce que le passé ne revient plus. Totika mwana bato fanda akotika la mwana Koffi Olomide. Totika mwana bato fanda mwana bachaki eloko ya mabena kati ya mutu na ye. Bachaki e autorité moko boye pour dire que non, c'est toi qui vas régner. C'est toi la reine. C'est toi, cet empire c'est pour toi. Eza mutu musuti. C'est toi la gérante, c'est toi la patronne. Tout va passer sur toi. Tant au moins si moko boya ye. À comment gérer. Il faut moi na jouer kimbanda. Et ça eloko ba ekolisaki. À part yo na bande économie balé, mutu musu asate parce que ce que za bongoté. Mwana po bayaya na e bazana rien à voir. Bayaya wana bazala wana va sindi azala. Mais à aucun jour na mona mwana ta na photo ya yaya na emoko. Mais ça na mona mususu to yoka ye parce que mobali alandaka o mwasi na zananda kwa lubaka. Bana wana ipare babanda okende na mo fleri ba obenga na bango. Mobala landaka ipare. Mobala landaka o mwasi alobaka. Et soko tale longia la dame azaki na
azane longia une femme dominatrice, hein? La femme qui domine, dominatrice, la femme qui domine. Donc présence na ye ezaya ko dominer, c'est ça oyo moi na prendre pas na. Tant que vous avez respiration, ya moi nazo sentir déjà que non, moi nazo pesa oh maman a pesa qui rien du tout. Azo pesa oh maman a pesa qui rien du tout, moi malé betozo que l'internet c'est ça. C'est ça. Tozo bizaler dans la moi trop pour na ko analyser. Ah oui hein, ah oui hein. Parce que c'est très important. Ça c'est vrai. Mon amoni sagesse ces autres moments et ça la biso mala mon pe qui te remis. Ah, kalanga wetu. Maman. Benga bongo benga pena nege tola benga ngai pinza yo pena benga pena na nenga vie réelle pena kande tola benga nga donc so nazotala moi si il y a internet yo posa moi si il y a internet en quelque sorte pour to bimara na internet biso pe tozali yango mais tozo sala soni makasi ndelo benita lokola moko ya réseaux sociaux sextape eke zongi amitié ezalaka bonoué amitié na ntongo na 12 heures amitié ekufi bobimisani basekret bofingani lelo internet epeli moto basusu balobi molimo ya papansa ezolanda benita basusu balobi Karine ezali molimo ya kokabwana oyo edingo nde moto ezali kolanda ye yo lokola moko ya banaliste basi oyo bazotombokana bazo yimbisa na kati internet ko pesa bon conseil na ozwana no côté Benita place ya Papa Nta bo épargner Papa Nta na histoire ya Benita nandeni moi sina Papa Nta akufaki nanu na etumbu ya Benita te bolanda nga bien na côté la Benita te akufaki na etumbu ya Benita te Papa Nta ye moko na kati na zalaki ata na 5 malades. Malgré Zalaki médecin. 5 malades. Oui, ça là qui papa on a la faible joie papa il a 61 ans, c'est un jeune papa. À quoi il a payé moi à 18 ans posé tranquille surtout papa a fondé en Europe. 61 mais le monsieur est mort à 63 ans. C'est que Balaki Benita na pour Benita na 59. Donc il était jeune. Ça c'est un. Un monsieur qui tombe sur l'internet a perçu confiance, a ébioté, a landé de Paris jusqu'à Kinshasa, a Bali, peu importe manière à Bali, a Longoli Kinshasa, a Memi na poto. Si ce n'est pas l'amour, c'est quelqu'un d'autre, c'est quelque chose. Ça c'est un. Dédé. Un homme qui a un problème de cycle, c'est un mec déjà impuissant. Automatique. Automatique. Parce que respiration, là, et comme il y a paiement. Et comme il y a paiement. Petit à petit, on comme faible. Papa, on a un problème à cycle, on a un problème à tension, on a un problème à maladie belée. D'abord, il y a mon médecin, mais il y a une maladie. Dédé, le monsieur Azana Bana. Nicolo aza mesete que non né à quitter bana bano ba koleli na Belgique ba tap non tam suba bota mi na Belgique a boti pa baleli kuna et simbita ke na Paris na temps normal si le monsieur là n'a pas aimé Benita le monsieur là ne pouvait pas laisser oyo atikeli Benita c'est parce qu'il y avait l'amour. Ce monsieur-là a dit, ce qu'on s'appelle la tana bomo inangaite, s'appelle la tana liwananga. Monsieur wana yebaki te ke Benita za jeune olinga mobile, ayebaki. Monsieur wana yebaki te ke Benita a osakana mbongo nanga, ayebaki parce que c'était un monsieur intellectuel. Ezate ke poto bo triquer ba avocate. Ezaki chasa bo triquer te, nyon se sale makana notaria. Ezaki chasa te. Tango monsieur wana ce qui si na 2040 salaire na ye bazo virer yango comme une veuve officielle ya messensa c'est parce que c'était l'amour. L'objectif de ces messieurs là c'était que moi si wana seka eza buzoba na biso basi. Il n'a pas ressaisi cette opportunité. Oyo mobali wana lingaki ke lokolo sepela kite na kimobomo inanga stikala ko sepela na liwana nga.
La dame n'a pas ressaisi cette opportunité. Alinga ka fanda, a dosé. Azui ndambo mbongo asombi ndako. Ndambo mo remusala business, a récupérer. Son union sona ba humiliation wana elongwe parce que papa wana objectif nezala ki atikela mwana mwasi wana stabilité. Parce qu'il y a les enfants, le monsieur n'a pas voulu laisser quelque chose à ses enfants. Même salaire n'a le monsieur a laissé à cette dame là. Comment molimo ya mutuane landai? Elandete? Quelqu'un qui a voulu que après liwana ye yo sepela. A Orlando ndeni. Congolais mentalité des amuke. A Orlando te? C'est la dame qui n'a pas voulu que non baswe ya mobali wana et sala na vie na ye. Quelque part le baké a sa buzoba. Ya ngona lobi ye moko mowei atikela kiebo mengo alobaki loko nyokoma kina pomoi na nga o sepela kite na bimaki no lokola mobali te tika na départ na nga yo sepela kamata mutoki na nga ya bane na bane yo zoa yango mobali alingi ota osali lobongo. Osali lobongo te. Ça veut dire qu'il y a pas qui après départ nanga, il faut natikele au mois so sengo. Yende mutu batikela ki sengo, ayeba ke na yeba ko ressaisir sengo batikelenga. Quand même il faut te reconnaître ka ba effort ba mibale. Otala pe différence mobalo alingiote na mobalo alingiote o papa ntsaza ko landa ndenge ni. O ya landa ka mutu za ko lobake no, yende mutu abomakinga. Et pas tiki yon telantela. Mutu tikele bomengo bongo bana na Belgique bako telenga na mikolo bongo. Siko passe ma belle ezap ye mokonde matalana ya internet baye banga pe na komi na niveau boy baye banga ya oyebite paso yo mona humiliation ba passe ba mona nga peke na za très dangereux nga pe na komi lata bijou nga ya na yebite mbula na lata bijou na kingo nga na kamo siko TikTok lelo komi si bijou avanta TikTok lelo soko lati bijou te ozana bongo te na kamwe na yebite osoya na kingo nango moninga na lachelo te. Est-ce que nazanga ta bijou ya $100 nazanga yango te? Est-ce que ça lix? Non, pas du tout. Ça peut ko bonga te na vie. Yango nazomona ba ya kebele ba sana internet. Oui, tika bon. Tokola na yote yaya. Yango ba camarade na biso bomwana bakenda wapi? Ndeli kama okamu. Ba camarade na biso ba mantanga na biso tobeta na bango ba je nzango bakenda wapi? Tokoma kozwa ba camarade ya lycée bosangani. Oyebi identité na yete, oyebi vie na yete. Oyebite ni na yeli na vie na monda lelo o sololi na moninga na 12 nzoka nde rezo solola ya zo enregistrer o tindeli moninga message moninga yela kilika mususu moninga komi kozwa problème ezana mutu moko ta benga nga sala émission na nga na yebisi yeke na bombeli ndako nanga pona yebike na zaki scroté na finga batute na sala mabete viens chez moi nga na déplacer raté. Tu vas me suivre pourquoi na ko sala avantage na yo monanga na monda ba avantage. To sala challenge na yo ya matalana yo somo nanga na matalana nga na yebi bilamba ya lix na vinanga na yebi ka kelambo na lati esimbi na nsoto nanga inshallah soki lamba esimbi ngate na okena ngo wapi lelo komona mwana mwasi wana mutakala ne libanda Benita c'est quelqu'un que j'aime sans blague komona mutakala ne libanda abida ina mobali na yemoko ezana mobali na yemoko ezala piège te. C'est humiliant. Valère moi c'est zawapi. Kibo moto amundi moi c'est zawapi. Comment na Karine Mokonzi. Quelqu'un où azana passé ya mawa. Sombo. Oh na minute choyo za déjà na ba 40 ya. Qu'est-ce que tu peux chercher dans ta vie si ce n'est pas dit que Seigneur restaure ma vie. O komi baya yo afungoli live a pesa conseil abi na otala bino yetu ba Maria ntumba ya o pesa bangonde ba conseil abi ba Maria na otala bino ya elo mote bino bo sala onga na salate mais na minute on a besoin de stabilité mettez bo comme sala picken ngandenga o apelisi live o koto apelisi live donc o yazo landa déjà ndenga na koma kina 4000 personnes bazaki connecté o alobinga pe fona beta 5000 tala sikoyo ezate ke ba jeune fille ya ba 20 ans 25 ans ba mama ya ba 40 ke ata to sobomba ba âge ba mama ya ba 40 ke kuna ba 30 ans Valère ya bo moi César lisute utilité à moi César te je pitié na ba place na bango na ibelo na olobate neti mutu kwa Benita ba bwaki mutakala na yo na ya mobalo so vivre na ye est-ce que yo za mutu ya kozwa courage o tele mo pelisa live o banda ko se défendre
ata Karina fingio un certain moment ostika na ye est-ce que Karina osala 2 mois kana même sujet na yo yo faut bomba na yaya o kamati fiche de paye o mundela signa o yebi ke acte o yo sali e ko créer le ba problème po ba tu ba ye nani ayebi te ke ntati kele o salaire na ye. Est-ce qu'on a besoin de fiche wana ou tu as besoin d'internet? Si ça te crée des problèmes un jour, attends la famille en ça. On le bat que non, batuka internet ne va jamais. C'est toi-même qui cherche des problèmes. Yo kan sinengo zombo, o tikali na salaire, famille ya mona mobali wana. Na banda na ye, bazaka ne sengo. Bazaka ne sengo te? C'est vrai. Bazaka ne sengo te? Vike na kibomo ina ye, awanga na bana na ye likolo na yo. Bazaka ne sengo te? Alors, vous avez se ressaisir. Vous avez solina makambozo comme il a. Vous avez courage. En même temps, pas une semaine, vous avez nos autres na TikTok. Ça, c'est une autre chose. Si j'ai une canalisation, ma chérie, tu vas je crois la mission. Oui. Mais c'est normal que Batumi Bali Balingani, Babalani, Basala, sextep, na ba c'est normal. C'est normal ma bête, ma chérie. Non, na moni na ma bête. Problème est de bimi na téléphone na bango comme na maboko batundini. Parce que quand les gens viennent sur l'internet, en tout cas, bozala mayele, ata mobali na ngai moko, na komeka yango te, bobate la kondima na bino. Bobate la kondima na bino. Soke zabongo, mobali akobimisa $10,000 abala mwasi te. Oh, ndeni. Et parce que ceux qui mobali alingi mwasi, aeba ke non c'est la femme de ma vie. Barrière pensée zalate. Asala nyoso kitoko. Nyoso kitoko. Mais au moins, 2 mois, 3 mois, bakabwani. Mais ce que yo yebisa muto na mobali ne ba osala ba love na bango, ba yebi ndenge nini ba memelango. Yo yebisa yeke zala mayele na mobali. C'est que zo affirmer biso ke na minute oyo bolingo so les ali souté. Donc so na lingani na mobali, na zane mayele pona yebi ka publier nga c'est que bolingo, vrai amour n'existe plus. So na lingani na mwasi na zane mayele, vrai amour n'existe plus parce que si le vrai amour existe, mi beko wana zalate. Et si tu m'as aimé, à tous en vidéo, on se sépare aujourd'hui, tu vas supprimer ça. À aucun cas, tu ne voulais pas me faire du mal. Parce que tu m'as aimé sincèrement. C'est là où je dis que nous allons épargner papa ça. Dans le débat, on va continuer à sauter dans bango, bassi en bindo, bassi salité. Nous allons sauter dans bindo, déjà vous avez quelques sujets. Nous allons pour le sujet, nous sommes sur Zoya, pour tacalisation, ainsi de suite, pour décortiquer en cas de dégali. Kalanga ou tout comme une souka. 2024, changement de mentalité. On a koloba yangwana. Toza ba santé, toza ba tamasum. Ata yo nangande to fanda plateau boy to tonde sami na mbindo. Mais to meka basi internet, basi o baleka ka internet yaya. Oyebi ke na poto ba tobele balanda biso bazanelo wa osala te. En tout cas, soka uti musala lembi ache YouTube beti atali. Amesana ko landa yo yaya. Alanda ko kana buzoba, o memela ta implicité yaya. Mais kana ko changer. Benda pe ba lumière ya sika na vie na yo. Longola ba lumière ba injure, on en est marre. Merci beaucoup na bato ba ko landa émission na biso. Merci pe na ba ko aimer, ba ko commenter, ba ko partager et au sala biso bien. Merci pe na ba commentaire na bino ezo sala biso bien. Ezo la kisake musala tozo sala, eza musala kitoko. Zambalo la pambola bino. Zambalo la pambola biso nyonso. Merci, bonne année à tout le monde. Abonnez-vous, commentez, partagez. Soyez là pour nous, soutenons nous vivants. C'est très important. Je n'ai rien d'autre à dire. Merci. Derrière la caméra, nous avions été accompagnés par Edgar. Merci Edgar et merci à tous ceux qui vont nous suivre du début jusqu'à la fin. Au commune Soukaï, Sangana, c'est à commentaire. Soukaïna et Kiri, Soukaïna, on se revoit très prochainement. Merci à toi Kalanga. Merci ma chérie. Bye bye.